Magazino, magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banakino. Maman commerçante oya Rwanda batombo qui peut frontière na RDC eza ya kokangama. Alors que bango bayaka koteka biloko na bango na RDC mikolo oyo baza koteka te batombo keli bakonzi na bango. Na édition ya lelo bokolanda prière oyo Maman Chantal Muzito asali po na mboka. Mbote na biso balandia magazine Kinshasa na biso oyo mesana ko informer pe ko la Kinshasa na Kinshasa et l'équipe partout. Lobby na prison centrale ya Makala, procès ya François Beya et Maki Oyo azalaki conseiller spécial ya président de la République en matière de sécurité bolanda élément oyo. Audience ya liboso pona François Beya Oyo azalaki conseiller spécial en matière de sécurité et pas ya président de la République chef de l'État Oyo toyokaki ke bafundaki ye pona makambo ya coup d'état pe makambo ndenge na ndenge après ba jour ebele ya détention na ye pa présenter liboso ya justice boyebi malamu ke na Makala kuna ezalaki nde ba question ya kotuna kombo na onani obotama wapi tata na onani mama na onani. François Beya a répondre na ba question na mais selon ba indiscrétion moko ebimaki na Jeune Afrique Lobby et komaki makambo ya kolia fufu batu mususu balia fufu to ndenge nini ba appel téléphonique esalamaki toyebi ndenge dossier yango ekosilela te biso na KLB tozotalela tozozimele bolanda ndenge Maman Chantal Muzito azali kosambela po na mboka. Église ezali na rôle yako conscientiser population na patriotisme bolanda prédication oyo. Le conflit à l'est du Congo, c'est le conflit où il y a eu plus de morts dans le monde depuis l'histoire du monde. Nous avons aujourd'hui près de 10 millions de personnes qui sont mortes. C'est comme si 3 pays d'Afrique étaient éliminés. Totalement, toute la population était éliminée. Prenez le Congo-Brazza, prenez le Gabon, prenez la Gambie, prenez peut-être le Guinée-Bissau ou Guinée-Conakry. C'est comme si tous ces pays, vous venez un jour, vous trouvez que les gens n'existaient plus. C'est ce qui nous arrive depuis 1997. Et nous ne comprenons rien du tout. On nous a dit encore ce matin, les rebelles, on ne les appelle plus des rebelles, parce que la rébellion, c'est la création des autres. Et quand on n'est pas d'accord à un système, on peut se rebeller, mais quand il y a un autre pays qui vous attaque derrière une forme de rébellion, ça devient une agression contre votre pays. Frères et sœurs, peut-être pour vous, ça n'a pas d'importance, mais vous devez savoir que vous n'avez qu'un seul pays, vous n'avez pas 2 pays. Ça, c'est le pays que Dieu vous a donné, le pays de vos ancêtres. Tu peux être naturalisé belge, français, anglais, américain, peu importe, mais ici, c'est là où il y a ton cordon, c'est là où Dieu vous a donné comme héritage. Ça doit vous déranger si votre pays est attaqué et s'il y a des gens qui sont en train de mourir. Ce que vous ne savez pas, il y a un grand complot contre notre pays. Je ne m'occupe pas de la politique, je ne soutiens pas un parti politique, ni un leader politique, mais je suis un nationaliste qui parle de son pays. Il y a un complot qui ne dit pas son nom contre notre pays. Et il faut suivre des informations pour comprendre ce qui nous arrive. Vous devez savoir que depuis un moment, l'Angleterre est en train de pratiquement, je crois, voter une loi. Tous les réfugiés, les gens qui demanderont asile en Angleterre, seront dirigés au Rwanda. Ça veut dire vous partez en Angleterre, vous demandez l'asile, on vous renvoie au Rwanda. Et quand vous allez partir au Rwanda, ils vont prendre que des hommes, pas des femmes, pas des enfants. Mais entre les deux parties, quels sont les gens à protéger entre les femmes et les enfants et les hommes? Pourquoi Rwanda doit seulement accepter des hommes? Tous les réfugiés, où que tu viens de Pakistan, tu viens de je ne sais pas moi d'où, tu demandes l'asile en Angleterre, on te renvoie vivre au Rwanda. Et l'Angleterre va payer là-bas l'hôpital, ta vie, tout ça, mais tu vis là-bas au Rwanda que des hommes. Alors que le Rwanda est en train
de chercher depuis longtemps à revoir la frontière du Congo ou au niveau la frontière internationale parce qu'ils estiment que leur pays est petit et il n'y a pas assez d'espace. Comment un pays qui n'a pas assez d'espace, on va prendre des gens qui vont demander l'asile pour aller vivre là-bas. Donc quand ces gens iront habiter au Rwanda, tous ces réfugiés-là, à un moment le Rwanda sera rempli. On nous forcera qu'on leur trouve de l'espace chez nous. C'est ainsi que nous serons infiltrés et notre pays, une partie du moins de notre pays, risque de partir. Et tout cela, vous qui êtes ici des jeunes, vous ne venez que prier sans pour autant comprendre qu'il faut se réveiller pour votre pays. Vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays. Et vos discours, il faut vendre ces pays. Frère, faites très attention. Vous êtes assis sur l'or. Nous sommes au paradis terrestre. Il suffit seulement qu'on puisse avoir une bonne organisation. Je vous assure que dans ces pays, le lait et le miel couleront. Vous devez vous réveiller. Réveille-toi. Tu vis sur une terre bénie de Dieu. Donc à un moment, il faut comprendre ce qui va arriver à l'Est. Quelle est cette histoire depuis presque 20 ans, plus de 20 ans même, on ne trouve pas la solution. Peut-être toi tu es du centre, tu n'as pas de parents de l'autre côté. Vous avez entendu les rapports du docteur Denis Mukwege. Filles de 5 ans sont violées. Nos vieilles mamans de 90 ans sont violées. Est-ce que vous pouvez supporter de telles choses? Vous passez le temps seulement à prier, Dieu va agir. Dieu agira à travers nous. Il est temps que nous prenions conscience de notre pays. Je ne fais pas de la politique, mais je suis en train de vous réveiller. Vous n'aurez pas un autre endroit où vous aurez la paix comme chez vous. Il y a un adage qui dit on est mieux que chez soi. Et c'est ici votre terre, votre héritage que Dieu vous a donné. Nous n'avons pas demandé la richesse à Dieu. Il nous les a donnés pour que nous arrivions à profiter de cela. Les étrangers, nous les aimons bien et ils doivent vivre tranquillement, mais ne pas nous déranger. Basoda ya FARDC bazo senga soutien à la population, surtout na temps oyo ya guerre. Nous, les forces armées, nous avons choisi l'armée pour vous. Nous avons laissé nos familles loin pour vous. Nous sommes blessés pour vous. Nous mourrons pour vous. Nos vies sont vendues pour vous. Nos enfants ont changé de statut. Les orphelins, nos femmes, le veuve. Pour vous, pour toi, Congolais. Au retour, le respect, l'encouragement, le soutien. Rien d'autre. Accompagnons-nous. Nous mourrons pour vous. C'est pour toi que je suis devenu blessé. C'est pour toi que je laissais ma famille. C'est pour toi que j'ai choisi le sacrifice suprême. C'est pour toi. Je passe nuit dehors. C'est pour toi. Je ne ferme pas l'œil. C'est pour toi je suis sentinelle du Congo. Du respect. Du respect et de l'honneur. C'est pour le Congo que nous mourons. Grâce à nous, le Congo est là. Le respect et l'honneur. Vive FARDC. Vive la République démocratique du Congo. Vive notre population. Commerçants ya Rwanda oyo bayaka koteka na Congo baza kolela po frontière na RDC ekangami. Parmi ba conséquences ya guerre ya est na mboka na biso, ba mama commerçante rwandaise oyo basombaka na gros na Rwanda pe bayaka koteka en détail na RDC bazali kolela moyen basala lisusu commerce na bango ezali te pamba te frontière ya RDC na Rwanda eza ya kokangama et puis
habitant ya ville ya Goma bazali koboya ko consommer produit nyonso oyo ezali ko uta na Rwanda. Po pasi oyo bazali komona ezali ba Rwandais nde bazali ko lukela bango yango na makambo oyo ya guerre. Yango bozali komona awa batondi ebele pona koyebisa bakonzi na bango situation na bango. Moyen basala commerce ezalité, moyen ba ya koteka lisusu na RDC ezalité, une façon ya ko manifester po te bakonzi na bango balukela bango solution. Makambo oyo ete ya bakonzi na bango po batika ko soutenir ba rebelle na est ya RDC po to vanda vraiment na kimia. Ni nango esila kate. Trop c'est trop. Ba Congolais nyonso ba telemi po na ko telemela Rwanda na ba front nyonso po te guerre oyo esila Congo etikala na kimia. Beltesco na souci ya kosepelisa kaka bana mboka ayeli bino spaghetti na kombo ya sika Roni. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise. Sikoyo ayeli bino eloko ya mutuya tunanga nini ezali bongo spaghetti Roni. Oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo Roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni Roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifier toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango nde ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti Roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti Roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso ba maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti Roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala petite ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni Roni na spaghetti Roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakite Tolobi Kinshasa elle est partout. Bolanda parlement debout ya mukolo lelo. Sikalo ezalaka yebe il de peut vivre. Biso na organiser marche à terre. Eza bote parce que bientôt non c'est autorité moi to sanga la pompage maloué kasangama. Ya to petit comme marche ya biso ya ide que ba parlementaire de. Mais pour des combattants. Ya biso il de peut vivre. Mais biso to le baka ata boma et tu sais que la sani. Ata boma et tienne Félix Sani. Azada zate. Il de peut vivre. Parce que biso bango basala ka na ba triomphal biso directement l'ambassade ya Rwanda karega ya IDP viva yaka opesa biso ba directive na parlement de buya pompa biso zate ko fo ba tena parler na so wala biso te parler na so ba te batala mboso ko biso awa parlementaire de parce que biso tous ba sénateur ça boita qui sont pour ces marches to voter
Ah, namoni, ah, voilà, ah, bah, sénateur, viva! Ah, bah, député, viva! Pour ça, on aura des abonnés. Parce que ça, parlementaire, bis ça, cité ça, des IDPS, viva! Bis parlement, des abonnés. Bis fait aux juges, donc quand tu fais mention à bis, c'est ça, mention à bis, marche, calamini. Yébe! IDPS, viva! Donc, un homme bâti, ceux qui va s'il ici, bis, donc, il n'y a pas carré. Il est pas vivant. Biso kana pas carré. L'ambassade de Ndakuna. Non, mais c'est une information vraie. Lobi na zangina major moko boyabi petit na ngai. Bati pendant tozalana bango na minito bazoleng ba obulela ke. Musu tongo e ko tala te ba congolais ba sali bango opération begala tout. Bango. Kalinga bango. Ba bilongo wala e bimaka wala mupepea. Yango atina mutute so jour mususu simba banade teni. Pour bango kuna ba otiko boma déjà deux étudiants congolais. Nakata wana obi deux étudiants. Est-ce Congolais lobby? États-Unis lobby? Européen lobby? Bakangi misra muno. Quand vous Congolais vous agissez pour le bio, vous êtes une minorité lokuta. Donc le rôle de la minorité, vous ne pouvez pas biso pas biso de l'église. Mutu nyonso za na loposo être humain nyonso aza sacré. Bazana doit protéger être humain nyonso. Ndenge biso to batela bango awa. Bango besenga basala nini? Oh, je vais taquer. Félix a ABC, tala. Tobete sou Fachima bo makasi. ABC Jean Lorenzo. C'était pour vivre Kenena Kagame. Mais Kagame a fait nini? Félix a créé moi bi moni ngani na ebo. Bilo kaka miba. Ya liboso a. Yebisa Kagame aso batu na yeba kota na wa. Tout nyonso kota na wa. Ya mibale soka boyi na kofa. Na frapper. Naze suna loka koyoka yo. Oh non collègue, naze suna loka koyoka yo. Di mais so pesa naka? Kanga. Lorenzo a sérieux comme makambo comme c'est sérieux. Lorenzo a longwa a keko yebisa Kagame mais mon cher zo batu no basala ni. Ya lobi a peine dans la place ya mu. Pour aller à la place de Zamu. Na mocha batu wana. To yebisa ki bango ba tebele. Yo zo ba bele mukie. Ade so bango na Burundi. Na Uganda. Ba bango nyonso ba ba munoko. Ese biso ba to ba munoko moko. Yali ngiga ba ko tala RDC eza munene. Bona nini? Lelo jalo rozo azana na Kigali. Fora naka azoye bisaya tuka muta munene wana si. Pa umona Félix na Sonia Félix aza tala chibonge. IDPS viva, le parti du peuple. Fatibé. Bozalaki ebele ya kolanda édition na biso ya mokona lelo kasi ekomi na suka tokuta na mikolo ezali koya. Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banakino.